Nazana bande ko langa mbote ba congolais nyonso bozala ndangai problème déranger nga makasi yali bande ko na biso oyo bazui possibilité ya ko telemaka liboso ya caméra pour ba adressaka ba message na communauté. Par contre bazali ko sala musala na bango malamu te. Aujourd'hui nazana question ya ko poser na femme oyo bino nyonso bolandaka ba émission na ye na kombo ya Marie-Laure. Marie-Laure nazana question ko poser yo. Na lingi na yeba na logique oyo ya raisonnement na yo ozo salela musala. Est-ce que ce qui lelo est arrivé au kangi mobile na yo ozalaka na ye on retrouve que na kati ya portable na ye image moko ya bienté ezali na collègue na yo o bosalaka na ye musala ensemble. Donc je précise clairement que au kangi mobile ozali na ye actuellement au monique azana ba image moko ezali propreté na collègue na yo bosalaka na émission ensemble. Yebisa biso Marie-Laure réaction oyo ezala comment? Est-ce que au la collègue na yo bosalaka na émission ensemble maboko ou bien réaction oyo ezala nini oko sepela na kangi mobali na ngai na ba image moko horrible oyo collègue na ngai azali na mobali na ngai na mbetu. À un moment donné totika ba hypocrisie communauté ça a besoin il y a ba message moko clair. Communauté ça a besoin il y a ba hypocrisie, il y a ba émission na binoté na ba désordre oyo beaucoup jula on les devant ya ko détruire ba te belé tant ba vandi ba ça a besoin ko landa ba raisonnement moko objectif un non yo le kawana oyo bisabatu da n'importe quoi. Pensez-vous que biso ska to vandi to sepela to mona ba spectacle na ba comédie na bino parce que ba pesi bino espace ya caméra naza d'accord na ngote. Mais nazo c'est la réponse na yo Marie-Laure oyo bisabiso jour yo ko kanga mobali na yo na ba image moko ezali horrible bango na collègue na yo bosaka na émission ceux qui obeta la collègue na yo maboko ou bien obeta la mobali na maboko. Réponse na ngo eloko nazo zela au-delà ya wana Marie-Laure yo bosanité que mobali oyo amema yo na poto asali oyebi poto bien souffrance ya poto bato baza na Afrique bayebi souffrance ya poto te pona ko économiser mbongo et que ozwa mbongo et permettre chango esika moko après bengisa mutu na Afrique mutu na ya mobali wana se sacrifier azui mbongo na ye abengisi na poto okoyebisa biso et dirait combien de temps po yo kimaye et ça combien de temps au vanda na ye et ça combien de temps po kimaye. Pourquoi tu dis non seulement ma patience te au vanda mbali wana to za masole belé ya yopé to lingi ko bimisano sote pona respect to respecter ba maman mais zala na loko ba benga bomoto na français conscience ce n'est pas que espace pa pesibino et permettre bino ça n'importe quoi ba si j'ai belé pour développer en prochainement. Merci na ba congolais tout bozo la ngai ngana zali kaka l'un ya ndeko na bino on azali représenter ba sans voix archevêque le bobo. Merci. Mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission na ngai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Tolobi tolingi nzambe. Mais soki tolingani te biso na biso tokosuka wapi? Tokosolola makambo ya bolingo. Très bientôt bokolanda émission wana na RD Congo Info. Merci mingi ba maman batata bolandango. À très bientôt. Au revoir. Mobile oyo azo donki azo bate rido esa polele nazo mona ye bolole mobile oyo ma banda bimaki banda tongo
ozokende wapi ozokende wapi pesa na mbongo il fallait le rôter, il faut te faire. faut te faire On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On est le colo. Oni. Oh, cadeau na menaki. C'est la TV. C'est bela. Omoni olongoli ngakanda. C'est bela. Na sepeliko. Esa nini? C'est bela TV rotela ça yo compatriote solo. Je vais engager ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà mboka. Oh, obike na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kanesili. Éviter. Donc mbonga bana kutu keno mela na yo lisi. Na kamela. Keno mela. Kota pa. Yaka to kota she. Mobali na nga yaka. Va. Shalom ma sœur, je me présente, je m'appelle Évangéliste Annie. Très bientôt sur RD Congo Info, nous allons parler de mon émission Jésus et Amour. À très bientôt sur RD Congo Info. Allez, bye, merci.